na bato batala biso na bato batala biso bayebike ozokos nakoka site te par rapport ya kwata Force TV 243 Freda Kiminga na yambayo olongwa Kleboa wanonsa biso nalobi olo baka ona continue ngo lelo akimba longwa Kleboa te na Kleboa na Force TV 243 ezaka eloko moko soko tali ba logo nango ba même couleur mam tout même couleur au monde qui note oyo c'est pas ça na Kleboa yango na peka c'est pas ça kuna donc ba montage nango ba logo nango ba makamnyo surtout ezaka kuna rien n'a changé lokola Kleboa ezo misingai nazonga na département wana département bazo misingai na koyaka na boulot ndenge zalaka na ye nanga kotombola Kleboa te na ye nanga pe kokidisa Force TV 243 te toko tomola ngote mais na ye ka kinote olongwe koto bana king bana Dar es Salaam bana poto bana mokili mobimba site FM moko Afrique Info avec Frank Stemai Kiandankala twende X-Bass Marandura Mesdames et messieurs, merci de faire confiance une fois de plus à votre site internet préféré et votre meilleur site du moment, les www.africainfo.net. Merci également à tous les amis de Frank Stemai à travers le monde. Je vous salue, je vous dis bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez suivre cet entretien, bien sûr, que je vais faire maintenant avec mon confrère Freddy Akimbe. Il a un message précis à nous donner. Bonjour. Qualité à Badjo. Ouais, bonjour, bonsoir, la minute surtout. Choupelé là, bonsoir Nayo, Madame Akimbe, Kovo Akimbe, donc bonsoir Nayo, et puis Président Rigen, en direct des Grèces 0030, donc bonjour, et puis na Edi Akimbe, donc voilà. Voilà, Freddy Akimbe, merci beaucoup parce que nga tina monyo boy nakamo e mingi bakomeli ngai Freddy Akimbe akenda wapi Freddy Akimbe au osala nini pourquoi obungi tena bungi te omoni Freddy Akimbe akotaki plus mama politique bakena ngo na loyengete pour que mama politique bien il faut réfléchir il faut raisonner donc il faut chamailler na on a pour yokende c'est-à-dire par rapport à ma internet bateau batunaki onabi bateau mingi balinga ba buzz o ya ko finga na ya ko tonga na ya ko yo saba mo ba buzz wana ya mabe wana parce que bateau ba yebi genote Akimbe aza toujours oyo azaki envoyé sur Force TV 243 oyo déjà site ezo kende kitoko emplacement na kitoko mamtu kitoko et Freddy Akimbe ne mutazai comme cordon kuna comme directeur comme amnion surtout yemtane ko gérant donc voilà donc nazalanga en bonne santé et puis en forme mais bizarrement tu comme moi Freddy Akimbe on a travaillé pas bateau on a très visible mais tant on y na site na yomoko Force 243 je sens penchwana ngana on a ça site te ngam ko na ça site et vous avez chaîne YouTube na yo voilà chaîne YouTube wana o batu balobara yangai nasina ba bango plusieurs fois kleboa.com nde esa ke lo mususu Force TV 243 oyo ngai Freddy Akimbe na kenda ke kuna tu vois na vande kuna nde batu baloba bani mais de la nation tonton banda l'homme invisible pichu mangaya oyo aloba nga yonote Akimbe lokwa izokenika bonza ka bongo donc na noza peka bongo mais oyo lelo ta Kleboa batikolo mambozo lo baté c'est au c'est bon makambo parce que pichu mangaya tout monde akasala ka musala tozana baseur na biso wana mususu jolicia tozana bandeko na biso mususu sala bolo kuna babeta kalisolo Freddy te lokola moko ya bango et longwa ndenge matika songwa longwa non même pas ils ont un département séparé tu vois ça pas département séparé ndenge zalaka to bi booking tozana booking to apena bralima mais c'est le moko ozomona ezanemo na Kleboa na Force TV eza iloko moko qui est géré par de la nation tonton banda l'homme invisible ah d'accord oya yebité
amekata koti hormonake nyonso tout mutagerango de la nation tonton banda pichumanga ya ba sœur na biso ba jolisia oyo yekuta esima na ngalenga na kena Force TV 243 donc bangonde ba beta pe solonga ndeni ngai tandis que na za côté mususu neti pichumanga toto soigner kala mingi chaque fois soit en Kinshasa to solara to salara na ye ça rassemble ndega to yoga na ça no rassemble ça rassemble mais sikoyo c'est bien marambolobi wana mon des responsabilités ngo pe ozo kwa simango te commissaire watene tala ba abonné donc na ina ne pamba so tali ba abonné au mona ke d'abord akimbe na kumbeli yango na ndenge moko boye na lingai ko tia ba bêtise te so tali na Force TV 243 ezana ba bêtise te ezana ma mezanga tina te tout est réglé ndeka na club wanenge zalaka tu vois c'est-à-dire ndenge na kumbela yango lelo nazana esengo mingi nazana esengo trop ya trop yango au moins préféré na kina bon visibilité il ngolo ba eloroté papa ngamoko monteur ngamoko présentateur ngamoko caméraman visibilité on se partager par rapport à quoi et puis pour la visibilité yo na mona ba émission mususu okimi moi ba baiser ya ba salité au komi ko sala émission à TV par rapport au côté sur internet oh you know émission ya président émission S grave moko bon oise quoi so telle émission na émission mo ya ba télévision so telle émission bosaki na hérité watanabe au mona ke eza émission mo ya ba télévision mais yo ki na internet parce que jaro ngape akimbe na komoke na ya ba ndenge wana na lingisu tegi note eza la radio vande ode au monde zana e yindi yone nini bo bunaki na nani bo sona ngaki mesko na komi ko éviter moi makambo wana yango moni ke na ba na préférer ki na zonga na ngata sima caméra na zata caméraman monteur mais bateau to recruter ki bazali bosso donc voilà. Alors message au libiso le Freda qui met message parce que faut dire vrai à Kimbe cause de la monteur caméraman marambo zulu bananga pe na sala rango mais bato babi que no Freda Kimbe soko simbi micro et ça la bien to se plana bandenga to na mituna to se plana courage na sala descendre sur terrain alors lelo o Freda Kimbe le ko ndimi le can Africa info boy est-ce qu'il y a un message au memeli ba bande message ça on de bela rolobate le premier est que Freda Kimbe a zongi lisusu na département ya cleboa.com c'est-à-dire ce qui na lobi na bino Freda Kimbe zongi lisusu na cleboa.com et ngolo bateke Force TV 243 et Koufi Force TV 243 eza de la nation a ju charge na alobi ke akimbe yo zonga cleboa.com ngamongo nazo gérer Force TV 243 na luka muto ko kumbelango tu vois mais yo sala retour wana pour makambo ngana lobi lelo Kimbe il dit clairement que koki ko cité nous sommes que na biso na ba la biso ba yebike ozokos na ko cité par rapport ya quoi Force TV 243 Freda Kimbe ngana yambayo olongwa Cleboa o annonce biso na lobi oh le baga on continue on lelo akimba longwa Cleboa te mais oloba na biso que nous comme indépendant au sali de cette Force TV 243 ya on a lobi te même atayo Frank Stemai ne ozaboye au fond la téléphone siko yo tala moto a Giraka Force TV 243 tu verras que ezana de la nation tonton bandalo babi nemite au sali site na yezo gérer le babi nemite ndeni c'est pas des ceux qui ont géré le site ndezaka ozo dépendre na c'est-à-dire que Ibrato nenga longaki la musique zera to kenika bongo donc yo nengo lo longa la Congo France to lo baké di Pumba aya gérer le Afrique Info ça te dit n'importe quoi a gérer le ndeni tu vois a gérer le ndeni moteur mabe moko ezala wana na repesa kutu jamais kutu na koikoze moto to kabwani nae donc tout ça net to lo baloro la moi sina mobali siko to kabwani ngana kena ngana zuna bolingo nga mususu siko na lo bagay mobali wana aya ala ne la mama libala esimba te donc c'est à dire quoi c'est une stratégie non c'est une stratégie te to lo bisa biso ke olongwe non image mais image exacte oui il faut que ça image yango akimba tikala koloba longwa te na mise en disponibilité na cleboa.com
mais boye ba place nazali wana ezaki kaka de la nation muto akendaki asali eloko wana akimbe kota kuna. Tu vois, oh la lobango à chaque fois na Kleboa na Force TV 243 ezaka eloko moko soko tali ba logo nango ba même couleur même tout même couleur au monde qui note oh c'est pas ça na Kleboa yango na peka c'est pas ça kuna donc ba montage nango ba logo nango ba makamnyo surtout o ezaka kuna rien n'a changé. Siko ngo ko annoncer biso ko zongi Kleboa na zongi Kleboa par rapport il y a que de la nation tonton Manalom invisible Pichu Mangaya, chéri à Pembe à qualité, Bazongi Singa na département ya Kleboa. Force TV 243, Naroba Nakotu na santé nango, Nenge Banako fonctionner. Mais Baozala toujours satisfait parce que Babilo Izaka Awana. Tu vois, ils ont déjà chaîne YouTube, Yamunene, Oyo, Tanaka Moudora, Webmaster Roi de la nation Tonton Banda. Yango Ganazolo Bake, ba vérifier. Baromona ke Tonton Banda, l'homme invisible. Aza toujours co-gérer et le wana Force TV 243 et servi kaka bango babilo ka ne misanaka ko servi et kufite ezaka normal présence ya Kimbe kuna to na Kleboa ça dit absolument rien parce que na lobby teke non na eko matsa Kleboa na lobby pe teke non te na okitsa Force TV non nous surtout tellement que eza eloko moko donc Frédéric Kimbe azaka ki note tam sous gérance ya Akimbe ezaki mieux par rapport ya gérance ya muninga msusu tu vois mais eloko oyo gouvernement ya Kleboa.com ezongisi Akimbe na Kleboa wana biso ngana yoto ebité na point d'interrogation mais toye barara par rapport ya makama ndenge erokende est-ce que vous promettez ben internet bastala qui ont confiance au bazo mona lelo on combien un peu rare bazo mona on doit baisser un peu niveau il y a travail na yo ozo promettre bon que cette fois-ci on peut reprendre niveau aux agina avant na ro promettre bon que tout et le côté mais ngai Akimbe baibi savoir faire nanga place au Nazaraki na Force TV 243 Nazaki Mokonzi Nazaki numéro 1 mais chef nanga pas Azalaki au babengara autorité morale Azalaki na Kleboa.com na yebite sur bazongi singanani soki bazongi sanga numéro 1 na yebite mais quoi simer moi c'est Pichu Mangaya Azali ça dirait pour les azaka cordon na nini na Kleboa.com Pichu Mangaya Azalaki pekarat tu vois alors il y avait des Matika Songo il y avait des Pichu Mangaya Papi Gen batutu azaki mais moi j'étais le cordon c'est normal mais pardon Akimbe nenga zaboué na promettre bino et le côté na lobaka ke boyebi savoir faire nanga loko la Kleboa zone singai na zonga na département wana département bazongi singai na royaka na boulot ndenge zalaka potolo barape air mope pour Akimbe depa bana kopo yo soki tobito tanga 5 personnes oyo batirala ko finga batute batirala ko finga ba invité te ba luka makamte biso déjà mi balé to za déjà wa déjà donc 3 wana msusu bande okane du barotanga ce to longo wana Akimbe azalaka d'abord mutoyo azalaka premier na actualité oyo bana kulala te donc actualité za wapi au mona Akimbe azawana donc il a déjà c'est bon actualité ba bezo tezo le kawala nini yo boyote actualité ba bengi actualité Akimbe aibara savoir faire oya ko pesa batu o lelo soki ba site internet ou bien ba chaîne YouTube et comment na ba vitesse par rapport ya courage ya Akimbe batalike Akimbe akina nelo kona nini ba lukinde ba yeba ndenge Akimbe akina nango na complicité ya de la nation ozomona donc na ye nanga kotombola Kleboa te na ye nanga pe ko kidisa Force TV 243 te toko tomola ngote mais na ye ka kinote olongwe koto bon yo to moni yo zaka PDG ya Sonance balongola ki ye batinda ki ye non je frème mais ba moni kinote koto ba non ça moi bien ezaki na Sonance zonga na Sonance au salango nanu maintenant je frème biso moto cha DG mususu ngolo bateke note je frème kufi donc il s'appelle Freddy Akimbe je pense que c'est le message ouais la kibiso bandeko je pense vous comprendre et là sur Robelate Freddy Akimbe so ya convaincre bino ngai ya convaincre nga à moitié à convaincre nga à 100% te na net
atiki Force TV et là on a azongi na Kleboa et sika oyo azalaki muta musala et sika oyo azalaki dirigé par de la nation na pesi mbote na pesi Pichu Mangaya mbote na pesi ba pesi na ba Herman tozongi Selibino Freddy pour c'était mal dans le bien Force TV 243 dans 2 jours et ça 11 000 abonnés 11 000 ça blaguité 11 000 Sundoli quand même. Nako sundola koma muto mukolo nango muto a gérer ngo. Alobi nanga je note ko gérer lenga so loko nanga te longwa wana zonga boy na maison mère. Ce qu'on a sandeni. Merci beaucoup Freda Kimbe, nous pensons Noël Okito Black dedans. Mon a faux photo na Force TV ou bien mon a comme mon ngona. Ils a raté non Force TV 243. Merci beaucoup. Logo nango pe ezali ba F ba télévision ba télécommande so botan gérer yon ba monde mobimba. Donc il y a ma solo ya mususu. OK note nga ya kimena bi miso boza kaka tam super gérant c'est plus grand na botaka bi donc on a beau fonctionner neni. Allo dia na so côté beau fonctionner bien te. Tchabango mais ce qui n'est pas émission bon mon na kleboa.com ba émission na kleboa.com il y a sur la Force TV 243 t ndenge moi expliquer biso y a pas à commenter là-dessus. Merci beaucoup également à mon vieux, c'est lui qu'on appelle le Bogart le plus beau de Birmingham, mon vieux José Moulumba. Grand merci à maman biso béni Barcelone. Je n'oublierai pas Mercico, la première dame de Lausanne. Maman est surprise agréable. La maman de Ridge Andy Louawa et ne fait pas comme les autres. Merci beaucoup également à notre vieux Belisha. Nous penserons également à celui qu'on appelle Alain Dinamo, le surprise agréable. Bogart Tina Poche. Merci beaucoup également à Asper au sol, Monsieur le Président. Grand merci également à mon vieux Gauthier Mascotte, le boss idéal. Sans oublier Willy Moucheni, le code mondial. Merci pour tout. David Deloutete, Gaucho. David Deloutete, papa social. Merci également à Diezola. Diezola, City London, agence sûre, agence sérieuse, agence Suzanne Makambutu et Sengeli, et Zalinde City London. Merci la bande de à travers le monde Bolinga Abisso. Je penserai également à une très belle dame, Mamina Biata. Mamina Biata depuis Paris. Merci beaucoup de soutenir. Vous êtes tellement belé, comme on a rebossé dans mes belé. Je pense que vous êtes toujours monté maintenant. Freda qui me tourne à Souka. Un mot pour finir. Ouais, tourne à Souka. N'enga lancé un bino, vous s'abonner massivement à kleboa.com, vous s'abonner massivement na Force TV 243. Oyo azo produit déjà. Bah théâtre déjà calamité pour mon déjà bah théâtre en et Robana déjà pour les cas dans mois d'avril pour voir bah théâtre. Merci beaucoup na maman Méline Zemana Londres monter ma tous pepele à Metolo. Merci beaucoup na ya Willy Moucheni madame Nanga Kovoa Kimbe j'aime beaucoup Edi Akimbe na Grèce et Papi Kaba Kirikou le boss na héritier au Mokende choisi ma tata le bigané de Solara honorable ici que manga keka René Jézanango bien grand frère nanga Désiré laissé Lucien laissé Jean-Paul laissé bino surtout dans naninga bino trop quoi donc voilà je sais laisser zakina qui non hein je sais laisser je sais laisser tenga ngana bi Lucien et laissé Désiré et laissé oh déjà na juin bazoya mais naninga bino trop. Donc, si on a mais j'ai échangé. Frédéric Akimbe, Azanaye, vous s'abonner massivement à kleboa.com, vous s'abonner massivement à Force TV 243. Bah, histoire de Kitoko, merci quoi. Merci beaucoup Frédéric Akimbe, le message est bien clair. Merci également pour Talibi à travers le monde. Bosé Belé. Pika Bakirikou le boss. Tu peux essayer Bambo Théâtre. Bandeko à travers le monde. Je n'oublierai pas également Pichu Kabouikou. Merci. Merci également na bande venanga tout ah boîte mebele. Venanga Pierrot Tambole Nzulukable Koko Bwana. Merci beaucoup Kalamite na Kinshasa. Sans oublier Guy Kafuti Basket, Mokondi à 2 continents. Merci pour notre soutien. Bandeko à travers le monde, mon vieux Roger Kinkani, Yaouli Caps Kinkela. Et merci également à l'équipe technique Chaton Kolo. Et puis Ozenga Lina. Mesdames et messieurs, abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Africa Info, notre page Facebook Africa Info, Twitter également, tout ça, partout. Toujours Africa Info pour vos avis, pour vos informations. D'ici là, portez-vous bien. Et à très bientôt. Au revoir. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto,
bana mokili mobimba site f moko Afrique Info avec Frank Stemai Kiandankala twende X-Pass Marandura Frank Stemai